ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, Jésus-Christ le number one. ABC One, Jésus-Christ le number one. Mbote, pena merci na balandi nanga nyonso. Ba internaute nyonso bisika bozali. Merci na Nzambe mokeli oyo apesi ngai pema na mokolo lelo po ete bomona nga susu na etanoike na bisika na bino na kati ya bandako na bino. Merci pena mbote bele na mama Chantal na papa Ose. Bango nyonso kuna na États-Unis. Merci na mbote pe mingi epa ya Dadi Boyembe. Nzambe alola akokela bino vraiment, Nzambe asela bino bolamu. Merci na balandi na ngai oyo basepela kola na émission na bango ya kitoko Femme sage mwasi na bwanya. Loko tolobaka kaka émission na biso ezaka bilingue, tolobaka lingala na français to sangisi. Balandi na ngai lelo tokolobela lisolo oyo ya biso po tota ekobeta lisolo na biso oyo elobi que tolobaki pour la vérité dans le mariage. Mais les autres obeta lisolo elobi les valeurs. Mlaka valeur. Valeur oyo ezalaka ya elamba, valeur oyo ya robakisa to eza valeur nini. Valeur oyo tolobela lelo na oyo tolukaki na koluka koyeba balobi boye. Les valeurs sont les principes de vie que nous choisissons de suivre. Ngai na lobi na lingi na zala boye. Eza valeur oyo nga na poni po ete na bandako salela. Balobi les valeurs sont des principes de vie que nous choisissons de suivre. Exemple, vous efforcez d'être honnête, d'être toujours humble, d'être discret, d'être persévérant. Eza valeur, eza principe moko oyo moko mi pesi. Lelo to yitolo ba boye, ba principe wana eza ba moral oyo to ko inculquer na bana biso. O mwana moko boye. Azana bizali moko ya mabe. Azu bizali liwana wapi. Awa na ABC One, fondement na biso ezala kaka Jésus-Christ. Biso to baluka kaka na Bible. Yango wana tozotanga na mukana na biso ya proverbe. Proverbe ezoloba nini? Tozotanga proverbe na biso 22 verset 6 elobi boye. Éduque les garçons selon la voie pour lui. Même lorsqu'il veillera, il ne s'en écartera pas. Balobi, la kisa mwana nzela. Hein? Po, mukolo mwana wana ata soki akomi mukolo. Akobunga kana yete balandi na ngai. Ba mama, ba papa. Tolobi, valeur eza ba principe de vie. Obiso to mi imposé. Tolobi to ito zala boye. Ya Dadi Boyembe. Nangi nazala boye. Nazala mutu na esengo na mi imposé. Nazui décision la kati na ngana binga naza boye. Quel que soit les problèmes, ngana na banako mi lela te, je dois être toujours joyeuse. Yango nde nazobeta lisolo oyo ya ba principe de vie. Maman, yo te yakabana yo nini. Proverbe ezoloba ke tola kisabana na biso nzela poso bakoli. Bakola na kanzela wana. Mama yo la sabana nzela nini? Ya kotonga. Mama yo la sabana nzela nini ofandi ka bobandi kotonga muninga na yana, muninga na yo kosenga lisungi era kei boye, obandi kotonga tonga e mama. Oza mwasi ya boya ya solo te? Mama oza mwasi ya boya lolenge nini? Mwasi ya bonya aza mama oyo azali kote ya bana na ye. Azolakisa bango nzela. Yango lelo komona mama asambelaka na pied de Dieu. Bana basambelaka na bras de Dieu. Mobali asambelaka na genou de Dieu. Ezalaka te mama. Nzela nini olakisa bana na yo mama? Bible ezo esa biso
Musakoli oyo musala lobeke moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Pourtant boko semble la place moko boye ba bako la ba principe que nzambe alingi boye. Jéhovah notre créateur veut ça pour nos enfants. Veut ça pour notre famille parce que famille eza eloko yo Satan zo combattre mikolo nyonso. Kalisi yo oboti baboti no babota kiyo. Yo pe oboti. Il faut pe oboko la bana yo pe pour ba refléter pe image ya malamu maman na ngai. Moi si aboya bisika yo ozali. Mais au moins ba maman bazola ba nini? Ah, nga na point wana nga ko so na bana ngai te. No moyen aborder sujet wana izalaka te, maman. So ozo ka bana yo so nani hôtel bana. So ozo ko yesa bana yo vérité, ozo ko yesa bana yo te makambo isengeli. Nani côté ya bango? Olingi balabala ke na côté ya bana yo. Po balabala eza wana. O ba ben aga ba nzuzi ya nzela wana bazali. O bazaka na place yo kokite wana ba kokeli yo. Bala ni ngai. Na eko bonde la bino ba mama na ngai tozonga na makomi na Bible. Bible totanga ki mukana na biso na Deutéronome balobi que les fruits de votre ventre. Ba valeur nini otopesa kabana. Tote ya kabana biso nini? Omona mwana musala muki na tongo, aibi ata mutu kopesa papa na mbote te. Aibi kopesa mama na mbote te mama. Mama o échoué? Oh, échoué moi si na boanya. Ah, et ça nini? Eh, bana nga pesa mote pamba te. Non, c'est pas ça. Tolobi a valeur zaba principe oyo biso tomi imposé. Tolobi biso to bana vivre boy. Nanda kuna biso. Quand un visiteur arrive, nos enfants doivent les saluer. Vous cherchez maman. Oh, boluka papa, to boluka maman zate. So papa zate. Oh, boluka papa la biso, papa zate. Mais ce qui est de sanini. Oh, boy sangai, boy sa papa la bino soki que ezali ngai ya fali matoko na ai komona papa na bino soki aye boy saye. Ah, man balobi maka so papa zongi. Ah, papa. Ah, votre ami était passé ici hein. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'appelle comment? Ah, il s'appelle Papa Fali Matoko. Ah, mana bakokola, bakobosa la kapete. Et bakobala pe pour verser la Bible lobi que quand ils seront grands, bakobunga na bango nzela te. Bakokola na bandakisa kitoko wana pe bakolakisa pe. Omona mama Mosambeli, bapa ya bazo epana ye, bana be opesa tumbo tete. Pour nini maman azo pesa ba principe ya kitoko te pa bana ye. Nanda kunyoso mama oyo aza mwasi ya bwanya oyo alandaka émission na biso femme sage. Mwasi oyo aza mwasi ya kokokoka. À côté ya bana ye. Mais au moins la maman akipaka na ye te. Bana bebi ko pesa ba tumbo te. Ozo ko bana ndaku bana bando kima on dirait tout dans la jungle. Et ça la kate maman. Les valeurs sont des principes. Hein? Exemple, Yanatan. Yanatan, à quoi les qui s'attendent, mbote tango nyonso. Hein? Maman bino bote à bana bino ndenge nini. Moi na yebi kutu ko lo merci te. O pese lo bonza so boto la yo yebi ko ba kutu merci te, ba maman. Maman bote ya bana. Maman boyo ko sabalo lenge nini polo biso bana bakola. Baza la ba fainéante, baza la bana ba oza pe ba to mutu ya lobi. So dozo sur la Bible na biso na Hébreu, to tanga na Hébreu chapitre Hébreu 5 verset 14 lobi nini. Na verset 14 Bible. Mais la nourriture solide est pour les hommes mûrs, pour ceux qui, par l'usage, ont les facultés de perception exercées à distinguer et les biens et les mal. Le roi Abisso a mikolo. Toyebi ko distinguer les biens et le mal. Biso ne tote a bana biso po bana biso bana bana kisa lobby. Moi na yebi ko ba s'il vous plaît te. Ata nyati yo. Azela yo mukolo senga pardon. Ata selo moko boye.
azala nde yo mokolo osenga ye soki omikitisa epa na ye eza tashe biso baparent bible ezoluwe lelo Loïs na Eunice mpo ya nini bapesaki éducation malamu epa Timote bamama na ngai mama yo olingi voisin ya kote ya mwana yo olingi kaka voisin ya kote ya mwana yo mama toza na posa ke bavaler oyo baprincipe oyo biso tomiimpose tolakisanga mpe bana biso mpo lobi bana biso bakelela te bana biso baza bainutile te eza nde mposo obotaki kaka mwana moko mwana wana akomi mwana gate ngai obaka bana gate baza bana oyo baza bamal éduke mpo basala makambo mosusu oyo okondima te oyo aza héritier oyo aza soki ndenge nini me mwana wana akomi osala ye nyonso akolinga kosala mpo na nini bapara na ye bagata ye bozobebisa bana baboti lelo yo ogate ye sikoyo ye lobi ntango ya kokola aboti bana ya ogate bango ndenge nini tosola bana na biso toyeba ndenge ya kosola na bana na biso babalani na ngai toyeba nini tokoyebisa bana na biso toloba lelo oyo teknologie ekomi avance mwana aza na telefone portable biloko eza na kati wana kilikili me soki yo omoboti oyo oyebi kosola na mwana yo te mwana koyeba te omoi mwana kozala ya emporte na makambo nyonso oyo ya mabe akuta nango yango balandi na ngai bainternet nyonso oyo bosepela na emission na biso ya mwasi na bwanya yango naye kobeta sete mpe naye kosenga bino naye kobondela bino balandi na ngai toyeba koinkilke babonne manière epa na bana biso bana biso bayeba kosenga merci bana biso bayeba kopesa mbote na ntongo bana na biso bayeba soki bapara bavandi na bapaya bango bakovanda place wana te na biso baboti totika kotongaka mikolo esika bana bazali omona yo mama kingani ayeki kotala yo okei okomi otonga moninga na yo na bana na yo mama oza komelisa bana yo poison sans le savoir tu es en train de détruire tes enfants oza détruire cerveau ya bana na yo mama enkilke bana yo pesa bango mateya na nzambe lekisa bango nzela ya malamu mpo lobi bakoreflekte eloko moko ya malamu soki yo mama oteyaka te soki yo mama olakisa bana makambo ya kitoko te yo kaisi ekoutaka na lola yo ekota na kati ya bana nabonde bino balandi na ngai bamama nabonde yo basi na bwanya bana baza mike omona kaka oyo deja kasambelaka na ye na église wana na pied de Dieu okolandela suivi na ye nde nini omona mwana akendaki akodima azonga na zemi parce que yo ozalaka na église wana te mwana akenda kosambela ndenge na ye yango biso ya mikolo nde toteyaka bana na biso lolenge nini bana bakozwa bamanière ya malamu meme baza bafandi na baninga na bango que nos enfants apprennent à dire aussi s'il vous plaît bana balobaka s'il vous plaît te bana bayeba mpe loba merci mpo lobi bana wana bakoreflekte kaka biso balobaka tel père tel fils mpo na nini à partir ya ajustement ya mwana tel mère tel fille mpo na nini ajustement à partir ya ajustement ya mwana babi oyo mama na ye mobimba aka bilobaloba boloko mama na ye aka lokuta boye ka lokwa mama na ye mais soki yo mama oza mama ya lolenge ya malamu oza mama mwasi ya bwanya ya solo makambo oyo ekozala na kati ya libota na yo te yango wana tozoloba kaka tolobi que les valeurs les bonnes manières sont essentielles pour les enfants les bonnes manières sont essentielles pour les enfants omona kaka boye bapaya bayeba na babandi oyo bazosote na nzoto bapaya te mama eza malamu te mama yeba na koédike bana soki bapaya baye na ndaku ovandi na bapaya oyebisi bana le a disposé bana bakende kovanda mais omona bana baye bakomi kosimbasimba biloko ya mopaya kosimba saki na ye kosimba soki nini balandi na ngai eza malamu te bamama ya lelo balakisa so bana misala te lelo bana bazokende koyekola bana bazokende koyeba makambo oyo bazoloba makambo ya relation sexuelle avant le mariage eza mabe parce que balobi relation sexuelle c'est autorisme dans le mariage mais omoni lelo bana bakomi kosala makambo wana mpo na nini mais bazoyeba te bamama bazoteya bana te mwana biki c'est un sujet tabou je ne saurais pas parler ça ma fille j'ai honte non maman tu dois parler à ta fille parce que omoni ke lobi ya mwana yo ezodépendre na yo
hein? Lelo oyo nazomona ba mama oyo ya kala basabaka malamu lokola Marie-Thérèse Bosongo. Mama moko ya mutu ya mama wana. Hein? Marie-Thérèse Bosongo azoteya ti lelo. Hein? Ateya bana na ye, comment dire bonjour, comment saluer les gens, comment dire merci. Eh balandi na ngai. Na bondeli bino mwasi abonya aye koluka koyebisa bino vraiment que to inkike bana biso les bonnes manières. Au moins comme ata musuko yoka so ina kota télévision. Bana biso baza menacer na makambo ebele. Akovana ye moko ata télévision makambo moko ya soni. Oyo kondima te. Mais nous devons inculquer à nos enfants parce que lobi na bango ezala malamu balandi na ngai. Eh ba maman. Hein? To sala makambo malamu pona bana biso. To lakisa bana biso ya kosala misala. Lelo so mwana ayeba okomba ndaku. Ayeba konika bilamba. Soki lobi lelo azate. Azana ndaku te, ata ake place mususu ozana pasi te. Ayebi à chez nous, quand on se lève le matin, on travaille, on arrange la maison. Au moins ka bani ko sa misala na ozana goigoi te. Mais soki o lakisa ki mwana na te ozala ndenge nini? Akozala papa moko ya salite, akozala maman moko ya salite. Alors ta chemise na yate lumbi solo roé bana le roté je m'en fous. Moi je voyais ça chez mon père. Il s'est promené avec sa chemise même 3-4 jours, ça faisait rien. Hein, bah c'est à Boigna. Les autres le beli pour la valeur. Sont des principes pour biso moko mi pesi que poto za la batu ya mutu ya pe se pe sans zambe. Yango na ko senga bino bien abonné. Moi, je suis abonné vraiment ebele na chaîne Abino ABC1. Bozala de cité. Tozali ko reprendre le livre na biso ezo na Timothée que lo banzambe, c'est pour éduquer, corriger. Hein? Ya na elobeli, bozana ya Abino ma espoir, femme de foi, ouais ko lobeli solo ya valeur. Vraiment na pesi merci na cameraman na biso ya sungi biso ke toko la kati ya bandako na bino na ba pays na bino ska bozali. Ya kabuya vraiment nzamba lola kokila parce que vraiment za peza cameraman na Saint-Esprit na ke pesa mbote na ba nyoso oyo ba na émission oyo baza musika na pesi mbote na mba inanga André Lufungi na pesi mbote na bana ngai Cédric na Julien na bakoko langa Shema na Shekina Clara Osenge nzamba pambolo parce que balobi que les fruits de vos entrailles seront bénis. Na pamboli ba o nyoso balingaka ABC1 moi mi abonné vraiment na chaîne oyo boza de site parce que Jésus-Christ donne la réponse à toutes nos questions. Vraiment to kote na balasima na pesimino bye bye. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.